Votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a émission Grand Plateau Africa Elengi, Mbote Mingi et Paiwapi Bozwami. Nous avons le réel plaisir, il y a Roya Lelo dans l'Iboswa, poste téléviseur Nabino, il y a poste récepteur Nabino, pour vous présenter cette émission Plateau spécial. Plateau spécial Matou Samuel, parce que la musique chrétienne est en deuil. Le frère Matou Samuel vient de perdre sa femme légitime, Kapi. La sœur est partie suite d'une courte maladie. C'était hier soir à 4h du matin. Donc, aujourd'hui, donc à 4h du matin, notre frère Matou Samuel est en deuil. L'église est en deuil. Cela veut dire que nous, les chrétiens du monde entier, nous, les chrétiens de la République démocratique du Congo, il faut te soutenir, frère Matou Samuel, na eloko, to likama ou kwei na kati ya famille na ye. Pendant 30 minutes, je ne serai pas seul sur ce plateau. Il y a Africa Elengi. Je serai avec mon confrère Julien Botalatala. Bonjour. Mbote. Mbote. Ensemble avec lui, nous allons discuter sur le fait. Donc, je pense que les deux alliés émission spéciale, il y a frère Matou Samuel, Toyebi, il y a Matou Samuel. Parcours artistique naïe sur le plan chrétien, Azam a représenté les sociétés. Donc, tout ce que le peuple congolais, tout ce que le monde entier, et Zoloba concernant polémique, il y a Liwa, il y a Sier Kapi, il y a Azalaki, moi si, il y a Matou Samuel, parce qu'il a commis déjà Ebembe, il y a Moto, Kolobelango, il y a Julien Botalata, la route sur le terrain. Aux yeux de l'image, pas d'abord, première réaction, tango commune à Lupango, place à Matou Samuel avant la réaction à réaction à Liboso, comme on a frère Matou. En tout cas, Nanga n'a pas compté les deux fois. On a talif Matou, ça dit que tu vendis boy, mais le cas toujours mon panzi. Passi à Makassi. Alors, ganga et moko. Mais là, on a sepeli. Na moni vraiment que aza vraiment chrétien et solo ndenga zo de la kana kombo ya nzambe ya Jésus na ye nzambe na ye pourquoi sali eboy et puis ngamo ba cher de pour le salinga okanga ba lido kanga mi ba osimba ye en tout cas ils avaient vraiment pas si makasi parce qu'on a quitté sur le terrain pour zo ba information donc ça ba chrétien partout na ba Congolais non seulement ba chrétien parce que les Congolais sont séparés dans le monde entier. Ils sont séparés dans le groupe qui est Yesu. Il y a un frère Matou Samuel et Koufeli, c'est-à-dire que madame Matou Samuel a tiré des bisous. Donc, nous avons vraiment comment on a na kokagité. Nous avons vraiment vérité. Nous avons en tout cas, nous avons évité. Merci. Je pense que déjà émotion, il y a comme frère Julien Botalatala, peuple congolais, Bozolan Dabiso, peuple et monde entier Bozolan Dabiso. Cela veut dire que c'est une triste nouvelle. Ceux qui journalistes déjà à côté d'un sentiment, il y a plaire, topé, il y a tristesse, il y a Nabiso dans la musique chrétienne. Pourquoi il y a la CG, il y a moquerie. Frère Matou Samuel a bandit carrière musicale de l'OT peuple congolais. Donc c'est depuis des années hein, oui. À travailler dans na bato belé torotia lelo na ba génération mona ba deningonde toyebi place touti na frère Matou Samuel l'un des chrétiens na kati église à ACK ba circonstances comme la frère Matou Samuel dans le passé surtout toyebi yango par rapport il y a la tragédie peut-être il y a Liwa il y a deuxième femme naïe au peuple congolais peso lo balelo. Moi je pense et je confirme que le frère Matou Samuel c'est vraiment un chrétien. Donc c'est une personne au hasard déjà habitué, il y a quand même un peuple dédié dans la spiritualité sur le plan de la chanson, mais aujourd'hui il y a des spéculations. Pourquoi seulement le frère Matou Samuel Yenda Koufé la Rabassi Julien Botalatala. On a évité, on a biso à Congolais, on a un exemple, Ndenge Zayo Kolobama, Joseph Kabila, chauffeur à des phares. On a évité Yo Mona Yamwa. Et ça la vraie info,
photo to image nango ezala kité toyo kaka pe que madame première dame na biso na deuxième république azalaki système dame moi c'est Mobutu oh azalaka ndenge zaka mibale ezaki ça ce sont des spéculations c'est ça yango nazoloba ça dit que moni mokili et lobaka to ememaka oyo ko komema selo yango alors que surtout zone la bible moni bible lui c'est comme baote kon 7500 francs mais ba préférer ba son dictionnaire que bible pourquoi na bible parce que toza na temps ya rosa ma beminga alors que to bossa na que bible obi na circonstance to komisa nzambe nzambe za mettre temps pe ya circonstance ndenge za obi ma biso stoye bien OK madame Kapi troisième femme. Il y a sur le plan normal, les actes que non, artistes et musiciens divorcés, qui n'a moi si mususu, et puis azu moi si musuté, azala qui n'a kondo moi si, et puis liwe salike kabola bango ya tikali mususu soyez. Ouais. Nana anglais mususu na beaucoup de chapeau na frère Matou Samuel. Des barbares pour les meilleurs pour les pires. Tout le monde a anglais et africain parce que les Ouézans sont des gens parfois aux Zélanga, mais qui vendent du vent. Parce que nous avons encore besoin de ça. On a solo là. Eza loi nature. To boko bangara yango te pour attendre l'autre ezara lobby. So eza lobby te eza lobby okuna. Donc c'est ça. Parfois aux Zélanga il na vana du vent to na côté na voiture, on attend on va na volant na kei. Donc pour ngai coup de chapeau na couple na couple na bango par rapport ya des baba pour les meilleurs pour les pires et le Rwandais bango Rwandais kaboli importe la réalité parce que yo tangel musalo yo ngana vandi apena tangel musala oyoyo et puis na signe respect à bawe moni soki mutakufi au moins que mutaza na ba preuve au justice ba imboka na ebike procureur Chamala to vanda rapena bango mwa mingi moni soki preuve ozana ba preuve ke mbeli yango chubaki mutu poison yango tialaki mutu yango ezandenge mususu mais so ezana soka ke onenge ba information tambolaka partout dans le monde ke alia kiye aboma kiye ba jenaye soki ezali ba jenaye nzamba za juste plus que montre très bien ba bataille partout dans le monde ba image doit circuler à travers cette émission spéciale le frère Matou Samuel Julien Botalatala qui est notre confrère il était sur le terrain. Frère Matou Samuel Azolela. Je pense que Moutou Aza chrétien, ce qui a côté vraiment la spiritualité, à comprendre que ils ont choc à Makassi. Ils ont choc à Makassi. Et je ne pense pas, vie carrière artistique, il y a artiste Matou Samuel, n'a pas spéculation, ils ont fausse information. Le frère Matou Samuel, je vous le confirme, c'est un chrétien. À Sambelakana, à Seka, et pas avec Mukuna. Et puis, dans l'église, surtout avec sa frère Matou Samuel, il est toujours accompagné avec la sœur Kapi. Donc, si vous avez ta musique, azalakana mwana ne amwasi ya mobali azalakana mwana ne amwasi ya mobali pardon azalakana mwana ne amwasi ya mukolo na mwana ne ya mobali oba accompagnaka ye na orchestre qui est Yesu et puis la sœur Kapi o azali femme moi c'est il y a frère Matou Samuel avant Koufatira biso abandé ko accompagner partout donc ba spéculation de ba fausse information aux circuler sur les réseaux sociaux que frère Matou Samuel a message à Golia Bassi pour le succès c'est une fausse information je vous le confirme étant chrétien que le frère Matou Samuel c'est vraiment un chrétien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire Julien? Je sais pas ndeko lobi bongo évangile selon confrère nangai Julio Nengo ya Mbingai eza mabete ya koloba o ngai na koki koloba ke frère Matou Samuel aza chrétien mais na kati na yeto yebi yango te na lobi te ke eza kaka o nga na za koloba donc place wana na koki koloba te ke na rectifier o rectifier mukie mais o lobi na yo ndengo lobeli parce que monde toza boye parce que liwa ya mutu benda raisonnement belé ngana angle place ngana zanga angle na zake pona côté ya liwa ngana zanga angle côté ndeto bakabiso so lai ngati mna sali yango la plupart ba tusupo mona kati lai mais ezana ngoye mta sali donc na senso na ngolo bake oyebi frère Patrice chrétien oyebi Julien Botalatala esika asambelaka tu vois mais oyebi kati ya Julien te parfois au bake frère Patrice azali chrétien au biso frère Matou Samuel pardon vous comprendre que nous sommes toujours na kati ya comment dirais-je il y a carré musical chrétien c'est ça c'est normal parce que ngamu pe na monaki ba bureau to koma anglais wana ba bureau frère ya Mike Kalamba ndenge pe ba kolanda na bike to koma anglais donc na sens ngina lo bakara ki to yebi frère Matou Samuel chrétien na image
fois apesa biso na banzembo na makamtu et puis na entourage na makamno so mais kati na yeto yebite zapete ipotika ba na suspense ngai pe Julien Botalata ba yebi ngai ndenge pe na sambe na mais kati sanga to yebite muto yebi yango ezali kaka nzambe donc na angle ngana lo bangwa. Très bien. Dieu a donné, Dieu a réussi, il est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes en République démocratique du Congo, là où nous sommes en train de plairer la sœur Kapi qui fit la femme légitime, il y a frère Mathieu Samuel, aujourd'hui elle n'est plus. Donc la musique chrétienne, l'orchestre qui est sémouillé sous l'orchestre Cher, frère Mathieu Samuel est en deuil, cela veut dire que sœur Lombo Wazana Matanga, frère Patrice Ngoy Mousso Wazana Matanga, frère José Ndita Wazana Matanga, Deningo Wazana Matanga, parce que Koufi, frère Clovis, Koufi, Azali, moi si Yandego na Bangonda Koufi, cela veut dire que Azapé sœur na Bango, et puis Bango tout, Bakozala Wana Pobale la sœur Kapi, au programme ne peut s'amiter parce que la sœur nous a quitté seulement aujourd'hui. À 4h du matin, émission l'élo d'origine Botalata la outil na résidence et pas il y a frère Mathieu Samuel et pas Matang Ezali inconsolable aux ans numéro frère Mathieu Samuel aux ans en Hongrie, Pologne, États-Unis, c'est le moment il y a qu'à soutenir c'est le moment il y a qu'à soutenir artistes où il y a ces Sabiso na ba chanson et belé sur le plan chrétien au bateau bazalaki ba païen ba comment ba chrétien parce que le frère Mathieu Samuel a chanté quelque chose de bon et routa et pas il y a Nzambe. Nous sommes en République démocratique du Congo, le mission il y a l'élo Ezali consacré spécialement plateau Mathieu Samuel parce que l'artiste est en deuil. Julien Botalata là. Oui. Dans Azalaki wana sur le terrain, bana quartier bazolo banini. Non, bana quartier eux dit côté Azali bon. Tout le monde a une tristesse. Kolobaki bana quartier ba olobani ki biso to kitai pour total réaction. D'abord réaction. Oui. O ngala kutai kuna ki ba policier ko banda na balabala na venir puis na katia parcelle na résidence. On a précisé bongo na frère Matou Samuel aza bongo na Ipen na commune Ngalema na habité sur les quartiers Pigeon. Mais à Pigeon, si je ne me trompe pas, dans l'avenue Bobozo numéro 2, des résidences. On va profiter de sa adresse parfois. Il y en a qui ont pété la minute. Pour sur le terrain, la résidence à Bobozo numéro 2. Na koma ki na kutai ba policier libanda na kati pe na kati libanda pe na kati oui puis na avenue et c'est pour sécuriser la parcelle ouais ngana yaki wana ton yaki réaction na ngona liboso ça qui na se présenter en tant que journaliste na se présenter na carte na et puis na informé na zali ko benga déjà frère Dave si je me trompe pas azali bon clavériste ya qui est semouillé oui donc tous avons soigné depuis il y a une personne information ngakuna les cas déjà ko tuwana anzela la ngakuta na okende pas l'évêque président de l'île si Voulouse parce que nazela pe kuna na Zondo TV na pas facile homme na canal marqué na TKM donc nzela la ngamba na yeba pe goûter que résidence à Ezelo pour ça kana prince vraiment tango a orienté na komi na se présenter tant que journaliste na moni a pesi na place et là on s'appelait vraiment makasi na ndenge ya kay bazo ndenge ba liboso ndenge déjà site solo là et puis tango na se présenter et puis a pesi na kiti na vandi Alexis na pe na sika na monaki frère Mathieu Samuel parce que na véranda liboso na besoin qui t'ont filmé payé non en tout cas le kuta mabete na bataille biso partout dans le monde aux 8 ans on soit na frère Matou mais aux 8 ans pas filmer été ya kovanda na ye ko solo la koloba nini mutazo le la Jésus azo kanga donc na yebite ya on a nasi ça ça dit que tant biso to kitara sur le terrain tout ça comme ça là kaka non seulement pour la vue mais tout ça rappelle musala pour la cohésion très bien donc c'est pour cela mon nga Julien Botalata va permettre kinga na fungola caméra mais na koka fungola caméra na koka quitter parce que to ko fungola na sala interview to comprendre ça on va sala mais makele les dedans mutu azo ganga ko le frère Matou Samuel Azalagite nanga mon cher depuis le saninga to zaki na simana ba confrère mususu na ba confrère mususu ba chaîne biso ya Kinshasa et puis ndeba yako simbaye ba cotiser na kata chambre moi était même vitre à Robeta donc na ko loba ki marqué za musala nga na ko loba ki si senga vraiment force ya ko sala vraiment musala mais le thème na yaki pona ko joie information
pour na bandeko ope balinga question yesu balinga musique chrétienne ya mboka na biso ope bayeba kipe madame Kapi ozali bon madame ya frère Matou Samuel ope ba sepelaka na frère Matou Samuel bazo information nde na yaki kokuta na frère Dav oza bon claveriste ne ye orientenga ndiko la famille na moni famille frère Patrice na moni famille le frère Patrice pas présent. Pardon, il y a le frère Matou. Il y a frère Matou. Bon comprendre, le frère Patrice P a bien qui parce que dans ce qui vraiment terre au solo là, bon comprendre que bah tout ça soit là bah on vraiment mingi bah wana, tout ça qui terre au merci beaucoup na frère Patrice Ngoyi Musoko. Merci beaucoup na frère Mike Kalambai parce que ngamo na mon bureau ya frère Mike Kalambai ba quitté sur le terrain parce que frère Mike Kalambai passe équipé na ba préparer la album na de autres bima na ça on écoute là qui ba ko se préparer mais na mon ba bureau déjà kitaki merci beaucoup na bango nyonso et après na tuni problème ezalaki nini avant ko fungola caméra fausse information na source oui ba on va expliquer que maman azalaki muto munene et puis azalaki gobela et puis ba Grèce les mataki vraiment na motema ma grâce mataki na motema là qui est malade la bosse un terme médical donc bon bref l'information va comprendre ndenge cela veut dire que Serge Kapi a koufi suite ya maladie suite ya maladie oui donc on a yoki oui de to kaka confrère Jules a passé information oui au cache salami kuna avec bungi ndenge stiko ba pesa so information te ma cache kuna clarté ko banana na présidence ti to zonga on a émission actualité politique oui c'est ça mais bon pesa so mais to ko que non information source information selon Radio Kapi ou soit RTGA ou soit Nini ngai information source selon ma frère to bandeko ya frère Matou Samuel expliquer ce qui a qui na Grèce ma communion sont des temps to so na bi bon na koyi ko sala ndenge nini parce que na ko fungola caméra esika ba kaza la tristesse bino ne boko orientenga na epsinga bon suite ya ba compréhension mo ko te ko sala awawa yango monaki la police banda ngana tunye bon na koyi ko sala ndenge nini parce que moni biso nde to sala musana biso ezala bato mususu bandimela kate ko ndimela il faut ala sur le terrain balobi frère Matou Samuel akufeli il faut nazwa ou soit yemoko ou soit je pense pas que je pense que dans les circonstances oyo il faut d'abord regarder c'est l'éthique journalistique c'est là qui sur le terrain la résidence de Bobozo numéro 2 ndé monis ko tant on a moni via climat oyo ezalaki déjà wana ya bien s'il faut bien dire que le baké climat ezalaki vraiment ya bien té ndé tant on a tuna ki bongo a permettre ki ngabi monsieur le journaliste au koki ko zo ba image le quoi ba soda bazali de ba pekisaki ko zo ba image voire même confrère Nabiso Alvin Beya o yakomaki avant ngai tonga na nzo ka ba embouteillage na biso ya Congo na Kinshasa na ko yakomaki avant ngai et après ba comment na niveau ya la police caméra comment na niveau ya ko kangama il faut ko ba solo parce que a senga na autorisation té pas moto aza victime ya liwa. Donc en tout cas place wana ngai na yebaki te moi il faut ko loba solo ya ko loba ki asenga ki information te na yebite ngai information na zuke Alvin Beya akomaki na niveau à la police bakanga ki caméra asenga ou asenga te wana na yebaki ngai na lobi na se présentaki mais avant yo zo image o tozo mona o senga na ndela na senga ki na se présenter et puis bango ba permettre ngai ba frère na bande ko bazala ki na ba permettre et puis ba frère bazala ki on bo simbela frère Matou ba téléphone et puis tant yemo kwa ibisinga di bon lokola ba soda déjà ba yaki ba soda de ba boyaki moi je préfère mieux que au filmer ta na téléphone discrètement ngala bi non na musana biso ndenge tambolaka na koki ko filmer na ndenge ya ko bata maté parce que ceux qui je ne pense pas que ceux qui journalistes RFI aya ba boyebi c'est que filmer na téléphone non batama moi je préfère mieux l'éthique journalistique au pesangai mutu moko na bi frère partir soit lekinaye ou soit frère au boyemba kana bango ou soit ndeko ya madame soit nyonso mais na comprendre que côté ya madame moi ba solo kimia moi kimia ndé ba pesa kinga frère moko chantre il y a quand il y a groupe il y a question Yesu a confirmé les bisoké to filmé madame a confirmé parce que ngape na ko funga na kwena nga parce que n'oublie pas que ba analyse comme ebele muta information boye la traduction orale toujours mal interprétée on fait ba kangi à se déplacer même pas même ata moto a pambo ata za na mutuka boye ko démarrer mutuka
kenda ki na parquet bat ba mona ki puis to kenda ki na résidence to moni ko faire mede après c'est sur information c'est noyé donc tout ça information de ba étude journalistique pour comment ko information na source na préféra ki au lieu ko fungola caméra na ko banga pona ezala te ke o ba ki so akota pe ko comment na matanga ba fungola caméra ndé na ko banga et puis na yebisa ki yemo ko pe so ki o sala ngo yemo ko mutazwa na pesa ki téléphone mais vu que toujours sur la muke frère Matusoka gangi nanga moko na komi ko banga. Merci. Comprenez l'émotion, nous sommes en République démocratique du Congo donc spécial Matou Samuel semaine nous surtout toujours dans le programme Matanga un mot par rapport à tout ce balandi biso lelo parce que tout ce qui la bango pe soif balande biso on a dit que un mot zakara merci beaucoup ngana kamwe ndenge ba sœur na ba frère ba musicien chrétien ndenge bazala moi na benga moi unité ça dit que malamu na moni vraiment bakanisa ke balinga na raté bon lolenga ko benga na dimension moko dit que nanga moko salinga son kasi et puis na moni pe équipe ya staff ya frère Mike Kalambay o ngana ko na moni et puis frère Patrice frère José Nzita pe na ko ki pa zo solo na ba agoya déjà parce que lui et le frère Matou Samuel batambola nzela parce que frère José Nzita ngamoko kutu na linga kutu ke na kende pe na zoyer parce que ya za ki voisin na total mapango donc pour la cause pe ka ba impression par rapport au ndenge azala ki pe ko solo na madame Kapi mais sauf que tant on a commencé sur le terrain to jouer image de ba pesa ki ngai ndeko moko ngana sali annonce nga ndenge zaraka est-ce que ko confirmer biso que madame akufi oui madame atika biso na 4h du matin hôpital ya Ngalema merci Mike atika biso na hôpital Ngalema kozonga to kozonga tellement te déplacer qui n'a pas raison mi balé na déplacer qui a des bossons na déplacer qui na ndenge la monela qui moni batu vont me bayo katake frère Patrice frère Matou Samuel azana passi oui azana passi to yebi bazomona to mona ba publication même na profil na statut na ba page na son statut mais ba mona sika chantre na bango en tout cas ndenge aza ko ganga ko bamala mabele na ko kaki ya monter merci yango na yebisaki ba frère Dave clavieriste ceux qui n'a pas se déplacer mais l'essentiel message est là capter et regarder banda d'être déplacé qui mopanzi to déplacer qui te pona basoda to pona wanimité parce que bayamba ki biso kimia moi donc te déplacer qui pona juste de prudence pona ya prudence par rapport ya pona ngamo ko bangisanga o mona ke donc na on dirait tension la peine donc et puis tant to koma ki sous na angle moko na moni ba famille mususu bande ko mususu ba benga ba maman mususu ba benga mais c'est les journalistes en tout cas tous ça vraiment na sengote vu à Mambeléon le cas to comme à niveau ya ko benga Molière na tuni bango maman on vrai dire ngato na yaki na se présenter ki iboso na bino liboso pardon ya bande ko nyonso bino bo se présenter liboso na ngai et puis ngana za journaliste te ko lika on ngana za li noko na ye babombaka mwasi bazali ko bomba mwasi biso moto zali ko mona te ngamo ko to na moni bongo na comprendre que il y avait quelque chose oyo ezalaki place wana c'est pour cela ezalaki mpe sous baraison lisusu oyo na boyaki vraiment toya kosala baémission lokola ndenge bazwaka biso bajournaliste internet toyaka mpona baactualité mpo so ezalaki mpona yango nayebi nini nakokai kosala merci félicitations pour la déontologie na kitisaki bango esprit na yebisaki bango ndeko akufi na 4h sikoyo biso tozalaki 11h so 12h midi déjà tozokende batension nango c'est normal moto ana pasi na ye toyebi ke so bolandi balobaka la nuit porte conseil bokozwa mpe tala kose réunir entre bafamille boyeba ndenge nini ya kosolola parfois bokoza na raison mais bomemeli yango mabe oyo mpe bakoza na raison bomemeli mabe likolo ya koganga epuis natalisi bango ke bato nyonso bayewa boyebi bango te bamosusu baza bajournaliste bamosusu mpe baye koenregistre bamosusu mpe baye ko bamema information na ndenge ya mabe conseil nga napesaki côté ya famille ya Sœur Kapi na biso oyo atiki biso. Merci. Nous comprenons que la famille chrétienne Intangdei, cela veut dire que l'ami a fait un grand travail ce matin. Rôle Nabiso Presse et ça le rappelle à Robema Kimia. Parce que tout ça, on a été pour nombre de vies, tout le cas polémique. Donc, le langue baïla qui, on a une alliance au biso ba journaliste tout ça, na ba musicien, lobby frère Patrice, Sœur Lombongo, José, ba union so ba vous appelle à besoin sous botata couvrir image quelque part. Le monde qui alliance wana ko baby sa image surtout na bango nyonso mi balé ba na pasi. Ndenge kaka famille ya Sœur Kapi ba na pasi, ndenge pe frère
Matou Samuel. Moi, je pense que Moutouazan a souci à Makasi à Koleka Zali, frère Matou Samuel, parce qu'il a perdre Molonga Ninaye. Je viens de un mot de la fin, parce que dans notre programme T, corps major Nini, mais dans la minute de retenir que corps Ezal na Ngalema. Ngalema, parce que tu as la communication, na Moana, il y a frère Matou Samuel, Baoutaki Morgue. Lui quand ndenge za la rasomme donc fina ba palpite on a ba ko elexé ba kotisie ba se mesenga pe msubola ndape ba bongisa ye makamnyoso tuzana communication na bango o ngai na ko koloba par rapport ya ba information za opesa maison le cas par-ci par-là to yebaka ke nzamba za mettre en temps et circonstance ko yela ndenge tozo beta lisolo ndenge lisolo beta maria frère Matou Samuel qui a fait la rabasi lelo parfois yé ma réalité à l'équipe nango mais na bandeko pe bavandi même maman même papa bango pe bazana la réalité pe oya bango c'est pas important au fond parce que to comme au juger to comme ko chiter to ko banda ko juger parce que la Bible nous dit ne jugez point par rapport ya ba réalité o ezo comme la mutu ponza me unta yebi o nyonso ezana kati ba kisongi songi na kati ya makamabe ba message mabe pour na déstabiliser vie artistique et artiste pour na déstabiliser d'abord frère na biso en tout cas biso dans ezako moment oyo ya ko encourager ya ko consoler même na ba peine même boza musika ya on a bandela bongo frère Matou aza bongo na ipene na avenue Bobozo numéro 2 na ba oyo bazana posa ba assister ba qui déplace on a tout tika vraiment ba message à mabi surtout na tango moto aza vraiment na pasi na tango pasi de ba yebaka ba ninga ya malamu merci lenga na moni donc merci beaucoup na ba ndeko nyonso ba yebaka ba chante chrétien ba yembela Nzambe ba yembaka musique ya Nzambe bango nyonso ko banana Sœur Lombongo en tout cas merci beaucoup Sœur Lombongo parce que ngamo na moni présence ezate mais na moni déjà des batu bakiti oh merci beaucoup naye merci beaucoup na frère Patrice merci beaucoup na frère José Nzita na ba frère Mususu na opé bazwa ko assister na yebi ke baroya vraiment ebelé bozalaka toujours scotché na chaîne Bino Africa Elengi siko bozo ba information nyonso en tout cas yango na vraiment na yebi ke debiso to kitaki marasima au monde a confrère na ngai Julio il est pas okita sur le terrain donc c'est ça merci c'était un plateau spécial Matou Samuel avec Julio Kapesa et Julien Botalatala et si deux hommes même information vraie ah ouais ezali place à polémique parce que pour faire ezaki polémique na ba o ezalaki wana on m'écoute na pe certain message que moi betireme ezali pour ezali polémique yo ebibiso caméra fungwa mi pegi fungola atezo zo bete mais son on écoute ingeza important ba vu ingeza makasi mais on n'a pas besoin de ça à part ça vie sous ezali na simalango et puis amour du prochain j'hésite en matin qui na film ndé totala atikela sur ma pangoté amaki amour du prochain aimez-vous les uns les autres c'est ça merci nous sommes arrivés à la fin c'était plateau spécial Matou Samuel corps eza na morgue ya Ngalema ya Sœur Kapi wazalaki mwasi ya frère Matou Samuel résidence à frère Matou Samuel eza na Ipene na avenue Bobozo numéro 2 et par matin les alliés aux à Paris Hongrie Portugal États-Unis soutenons l'artiste parce que azana posa ya soutien parce que moment oyo eza moment ya esengote merci na Mike Lokamba visionnaire ya Africa Elengi merci na Peggy Bokele wazaki na sima caméra merci na merveille mampo merci na badino tout balandi émission lelo merci na ya Willy Mosheni Kodamboka frère Willy Mosheni soutenir ndeko na yo Matou Samuel merci na artiste musicien chrétien nyo surtout ba kota l'émission frère Patrice Mike Kalambay ya Beningonde bino tout toza de cœur na bino parce que ti to kokende kokunda na Sœur Lorpe na Sœur Lorpe on mitungisa makasi très bien ti to kokende kokunda Sœur Kapi azalaki mwasi afa de ningonde biso Africa Elengi tokozala wana merci à tout le monde restez scotché cimenté ciao merci merci beaucoup merci. Votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.